Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend ernion so bozo mi bambote tozo mona na suste bino moko bozo yeba kaka makambo ya bana ba fête pe yango epusani boyebi bino nyonso ba cadeau ya bana bo kende par-ci par là la famille metoza ensemble la famille tozali bandeko tofandi tolali tomoni kuna YouTube epeli moto eyindi nini yango ba donneur de leçons na kati ya YouTube ba madame qui connaît tout ba madame le français ba balobaka ba français balobi ba yebi nyonso mama balobi ke esika nano soki okomi nano te ou bien nanu okomi na ngambu te na kati na ebale kofinga nanu ngando te bandeko nanu kati si nanu te mozoloba ebele mama eza nini mama kimpi tolali tolamuki toyoki kuna boom nini yango mutakala ba video mobali moko alingaki ye abimisi mutakala na ye bandeko mama donneur oyo apesaka ba leçon oyo apesaka ba conseil soi-disant oyo azalaka soki amoni likambo ya mutu akoya afandeli yango wana kobetela yango basete basali yango ba life ba ndenge nyonso ya kotokisa ya kokalinga ya kotumba ya koyita bandeko tomonaka ngo siko lelo ekomeli yo mama kimpi tomoni te place yo sangisi baliboneke po ya kotia ba cagnotte po na kende na Hollande na kende kokangisa mami ngeni na oyo azana mutakala na ngai toyoki yango te bandeko mukoloni nango to yoka cagnotte ezokita kuna boya kotia cagnotte tozokende kuluka ndako ya mami ngeni azana mutakala na ngai balibone ba obo bengaka boya ko soutenir nga tozomona te tozomona kaka calme kayo moko obimisi kuna na sortie médiatique na yo ozo pesa ozo loba ozo défendre kaka ke ezanango bizu eza mbote oui to boy bizu eza mbote to boy te mama nanga ozana raison bizu eza mbote mais ekoma tina niveau ya mbote ya nani ya mbeto pardon muto ozana ya ozo loba bien que po oyeba yebo yeba na est-ce que bokoma tina niveau wana ya mbeto muto ozo olingo oyekola caractère na ye oyepe ayekola ya yo bokozana musika bokona na ba niveau wana okena ba mbeto te ba madame qui connaît tout na YouTube ezane ya bino YouTube ndela salela ka bino kaka bino bato boyebi yango donc bino siko bato boya kopesa bato leçon bato boyebaka nyonso siko tozomona te place bozo kongola mbongo bozo sala ba cagnotte po babana koluka okene Hollande soki boyebi Hollande tenga naza mwana Hollande na utaka Hollande na yebi mami ngeni place azalaka boya na pesa bino pe adresse parce que bino bokenda koluka partout po nazomona te place bozo kongola ba mbongo bozo luka ba transport bokene ndenge nini lolenge bosalaki na Karine Mokonzi kutu dossier na ye etalaki bino même pas mais bolata ki yango lokola elamba na nzoto lokola bolata ka ba sous-vêtements bolati yango siko oyo penza eza ya yo moko ezotala penza dossier ya yo moko ekoyeli yo mama kimpi to mona pe ba cagnotte bana kokita to mona pe bana kobela bakete kita po okende kokangisa mami ngeni po okende kofunda mami ngeni na mutakala na yo oyaza nango kofana na calme te mama kimpi to mona ngo bino bobimisa kaka mapeka bobimisa kaka boluba kaka ebele na Karine Mokonzi sikoyo ekomi na maboko na yo moko mama ya YouTuber mama ya YouTuber oyo babimisela ki bino o américain o abimisela ki YouTube pona information
pona kolobaka makambo ya malamu bino bokomisa yango barando ezowuta na se na mitema na bino pona kodétruire bafamille pona kodétruire bana baparent baboti nyonso bozodétruire mais sikoyo ekomi sikoyo na maboko na bino moko ekweli bino moko na maboko na bino moko bakolo YouTube sikoyo tomona ndenge bobanda kokende nzela Hollande tomona ngo ndenge bolakisaka lolenge bobanda kolakisa ndaka mama Charlotte ke ndako na ye azalaka awa na Verviers aza moto ndaka bata social botala porte ye yango oyo ti oketi na ndako place Karine Mokonzi la baron mama ya YouTube oya koboya asala mokili na ye donc okendaki ti wana pe oke sonne oyo moto kutu oyebi même pas kaka na réseaux sociaux ata azalaki na zemi ou pas azalaki na mukanda ou pas etali yo kutu même pas mais osalaki sacrifice banda France ti Belgique osalaki sacrifice wana tomonaki yango oui sikoyo na minute oyo mama Kimpi eza siko dossier na yo moko mama YouTuber donner des leçons de tout le monde mama ya français oya yebi français siko to lingi pe to mona o kongola pe balibone o batiaka bakagnotte batia carburant bapesa yo pe mbongo nyonso oya okolia donc ezala journée parce que Lungwa France na ya Belgique déjà ça fait 4 heures ou 3 heures et demie donc Lungwa Belgique na Hollande donc presque 2 heures donc ba kongolo pe kaneto wana po eza énergie donc au perdre ka énergie na yo pona Karine siko to so mona yo penza siko eza ya yo moko to mona pe énergie ebima okende ko kakisa mama mami ngeni kuna solo ba pe azo zela yo parce que to yoraki bato baso pese conseil ko bimisate et tout andimi a bimisate siko yepe azo zela yo okende ke azala motakala na yo okende ko funda ye na Hollande bongi sebe monoko bien néerlandais kuna ezalaka néerlandais soko eza pasi benga ngai nazala lobaka néerlandais parce que na utaka Hollande donc na ko aider yo comme bolobaka ebele lelo ekweli yo koya ko défendre te ke boye ngai na finga ka bana batute ngai na salaka na école pona bana ngai na défendaka bana te bongo te to boy yango non yo pe ozape mutu mutaka na yo obazo bimisa pe ezape honneur na yo ozape na mwana parce que garçon na ope soki amoni mutaka la ya mama na nga ezo traîner na kati ya réseaux sociaux et kozala pe humiliation donc po okata humiliation wana mama inde okumbaka oza chauffeur soko moni pe ke na voiture et ko simba te kozala ba trafic mulai mama talis eza nango wana zona yo ata talis eko kita yo tina Hollande okende ko porter plainte na mami ngenji to monango to monango parce que bino de bakolo YouTube bino de bakolo réseaux sociaux biso to yebina biso te bino nde donc miniature obotiaka bato nde bazalaka banzete ya bino nde ezalaka bato te donc ata olobelaka biso te ata olobelaka biso mais biso toza bato ndenge moko moto alobi ke aleka moto azate o alesaka moto pe azate alors tolingi tomona likolo ekita esangana na mabele parce que ekomi siko na kombo na yo o perdre siko énergie ya makasi parce que o perdaki énergie na Karine Mokonzi oyo ezalaka po osukisa tembe tomona kiango siko tolingi pe tosukisa tomona pe tembe na ozosukisa na mami ngeni ti na Hollande okende kokangisa ye tomona yo ke oui mama Kimpi siko alongi mais sino te zéro donc bolobaka na bino ya pamba boza biloko moko ya pamba donc bokoki te cela veut dire Karine Mokonzi aleki bino banda lelo ti lobi donc akozala wana kaka bolobelaka ye po bamiete ekota mais soki ke okei na bato ba memaka yo inde kolakisa adresse ba mema yo petit na epa ya mami ngeni okende kolakisa parce que mami ngeni mutabimisi nani video ya liboso ozo pesa na ba bisou donc azapena ya mutakala sikoyo po okanga mami ngeni monoko mama
longwa awa kende ka kolande to yeba kete mama kimpe azalaka sukisa sino te boza zéro mapapa boza na se bolobaka ebele ya pamba no mama bolobaka susu te boya kopesa kaka ba conseil boya kosala kaka ba analyse ya normal et sino te botika kobetaka sete na ba foyer ya bato botika kolobelaka ba musicien na biso et surtout kofi lolenge bozo kofinga ye botikaka sino te botika bo respecter ba musicien na biso bo respecter ba responsable na biso ya mboka na biso pe sino te bokende kokangisa mamingeni poto yeba bino ke non bino nde bozalaka basi ya tembe bino nde baza bakolo YouTube bino nde bosanganaka kosala ba réunion na bino o bosalaka soki ya butu soki ya moi bobenganaka mpona kodétruire kombo ya mutu moko Arieta ye wana pe azosukisa bino pe nyonso minoko azokanga bino munoko mwana mwasi ya bandundu azosala bino fier ba défilé na kati ya YouTube azopesa bino nde tension Arieta Arieta azopesa bino tension bozokoka suste Arieta na ba mini pe awa ye wana na kasaki na ye azobalisa bino boy bébé imaginaire na bino azosalela bino ba mode nyonso do bozomona sorte nyonso déjà kotona bokoki na nte Arieta siko bozolinga susu bokoka ke mamingeni tozozela kaka ba plainte bokenda kosala pe mamingeni na Hollande bokende bobongisa pe néerlandais kuna eza néerlandophone ezali ba makamba français te ezali ne néerlandophone donc kuna faut qu'il ait un interprète. Ce que l'on dit au français, et je suis, et je, non, bah, je connais ça la carte. Est-ce que ça la bah, ik ben me vrau, ik ben zo, ya, voilà. Tozo zela. Tozo zelango. Makamaya ko loba kete, ngana kote la rabana, ngana fila rabana te, ngana sala raboyete. Oh, wane zela keka mbote kaka, bize zela ka mbote. Non. Lolenge bo finga ka bato lolenge bo lobaka bo fungola ka munoko bo mona kaka neti kaka TikTok ekoma ya bino YouTube ekoma ya bino donc bino nde bakolo nango on dirait poto oyo bayelaki yango bino ba congolais neti ka bakombo na bino ba kon kaka bino nde eza bino donc bato nsusu sako baye ne bango te kaka bino alors tozo zela dossier Karine ezalaki abozo mimela ngo mapeka etalaki bino pété ezalaki dossier bino pété mais boye ko inde ko luka ti place Karine azalaka bozalaka penza bato be bozalaka bandoki bata réseaux sociaux oyo bozalaka bato pona ko luka ndako place moto afandi boyebi ke ezalaka nini nde o bosalaka wana ezalaka koboma soso oyaki na moto azana motema be na munduki soka bimaki pe bolinga bosala nini siko lelo ekweyeli yo moko mama ya tembe oyo asilisaka tembe mama tozozela yo kaka na mamingeni na Hollande azalaka na Netherlands na Hollande na Rotterdam so na Rotterdam mais je ne trompe pas peut-être afala na Rotterdam parce que nga nazaki na Rotterdam oui donc tozokozela to mona place ok na Rotterdam koluka mamingeni botika pe Karine asalela matière oyo alia pe mbongo Karine sakola Karine loba panza mama sakola panza batonga ba immeuble na kati ya kombo na yo balia na kombo na yo pe profiter lia Arieta pesa bango pe tension tambola na yo Arieta be elongi ko lakisa te ma chérie zala mayele ko lakisa elongi te ata mama filmer ndene ko baluka te pesa bango ka attention bébé imaginaire pesa bango attention po ba yeba ke basakana kana nzambe te oya nzambe basakana te yo zolosaka musapi na moninga mais ozo yeba te ke oyo mususu pezo zongela yo oyeba kite bino bo tosala kana réseaux sociaux fuko zala na mayele oyebi te ke na ngo ateli yo piège peut-être azana makambo na ko kubimisa fuko zala na mayele yeba eloko koluba na okoluba te zana mutu nyonso malamu sala ba analyse ya malamu koyaka te ko détruire kaka ba molimo ya bato ko détruire ba moral ya bato ko détruire ba kombo ya bato c'est pas bon sala analyse normale sa mafinga sans ko chrétien sans nini mais bino boyaka nango na haine na yebite ba haine nango boyaka nango ba boma ba nani na kati ya réseaux sociaux soko yebiki muta boma ndeko note koma yoko ko ya ko sala kaka ba analyse na ndenge ya mabe
non babandeko bo changer alors tozo ko zela kaka nzela Hollande efungwama bakagnote ekota parce que il faut ba futa ticket po bakene ti Hollande ko kani okende okangisa mami ngeni tozo zela la famille c'est Noëlla TV merci mungongo na ngai ebandi ko bonge bandeko toza ensemble to sala ba vidéo na biso mais Arieta pesa bango tension Arieta pesa tension pesa elenge na kata YouTube ta elenge ta lumière Batiaki tembe bamoni yango. Merci la famille, la chaîne Ernest Boza vidéo na biso s'il vous plaît, to partager, to aimer, to s'abonner et ko sala biso bien pe ba commentaire na bino pe ezala malamu bo pe sa ba commentaire sur Mama Kimpi. Donc bo yebisa ye pe akende pe Hollande ke no ko porter plainte na bato babimisi mutakala na ye akende kolanda moko na moko comme ye azalaka mama sukisa ye akendaka tina source yenda akendaka tina source abimisi ba preuve to linga pe to mona pe oye kweli ye pe abimisi ba preuve to mona ngo sinon te zéro li papa. Merci bande kwa Noëlla TV, la chaîne, la famille, to partager, to aimer, Ida Mokonzi, Galiana d'amour, Mama Anna, Tonton Skoll, donc bino nyonso na lingi bino mingi pour l'amour de Dieu, vraiment, te partager, te aimer, te s'abonner, ba bonne année, Nzambe apesa biso sous longue vie. Ya moulai susu par rapport au ya pesa ki biso oyo nyonso tozwaka te na 2023 to tika ke éternel ayo ke la biso apesa biso makasi na yepe mawana ye tozwa susu ya koleka susu ebele na 2024 tozwa susu ya ebele pe losambo tobosana te pour ce totali banda janvier ti décembre oyo ba proche na biso bebele tozalaka na biso bazo komango te yo na ngai biso nyonso tozo komango to leki ba basili kokufa na eloko moko te toza ba extraordinaire pété to pesi pe nzambe pe eloko moko pété po apesa biso pe po a garder biso donc la famille to pesa nzambe kaka merci donc to pesa ka merci en tout cas la famille nazotika bino bo like ba commentaire malamu oya kotia commentaire mabe 2024 eko komela ye tena kombo na Yesu nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc isapi wana ya mabe oye tiaka ba commentaire zanga tina Nzambe a détruire ngo atumbango na kombo na Yesu. Bye bye la famille. Nzambe ya bomba biso nyonso na kombo na Yesu. Amen.